Lusako, mio eno, jambo enu, mbote na beno bampangi. Boye bolamu na chaîne na bino TBN, Tolobela Bolingo na bino. Ya liboso na pesi merci na batu nyonso o bazo s'abonner. Vraiment ceux qui peut mba liboso kota na chaîne oyo ko hésiter te s'abonner. Awa tolobela ba sujet ebele. To bandino déjà ka muke tozo kende malembe. Bolingo na bino pe tolobela ngo. Dans son azot musaba thème ba sujet. Ce qui za ozoleka na vie na o yeba ki donc na lobeli bolingo na bino na sens wana nde na ngai na lobela yango. Avant na aborder thème ya lelo na lingi na lobela no mwa parenthèse ya makambo ezoleka na mboka na biso. Vraiment oui toyebi ke mboka eza na pasi. Vie pendeza moyen te. Yango ezotinda mutu azala corrompu na niveau 0. Mais ke ba corrompre âme na ote. Polo biso okufi. Âme no ekokende wapi? Yo ozana mutu mokili yo po kokufa un jour. Okendima mutu pe mokili yo pa kokufa un jour. A autoriser o te vie na muninga mutu. Comme si bokomi banzambi bino mbale, bo décider qui a droit à la vie, qui n'a pas droit à la vie. Mindela nande bango bazozela, excusez ma transplantation, bango ne bazana droit à vie, biso ba congolais, ndefo ba boma biso. Yo en tant que congolais, na conscience nous vraiment. Soki yo obéi mutuana, et par exemple, aussi lisi ba congolais nyonso. Otika di yo na mutango, est-ce que kasi yo nda garder en vie? Akosalo la même chose pour azola kisoke bandeko no ango, je n'en ai rien à faire. Et là il faut faire réfléchir biso. Muto aza capable abo mandeko nao. Po abo mayo pe nini ezanga e. Bandeko na photo bando réfléchir. Il faut tous abattre mo so likambo ye na mesa. Zala na esprit ya analyse. Ezatika likambo ye yo okieka na mouvement ka bo ilukwa ba mouton de panurge. Likambo ye ka bo memi bino bokei. Non. Zala na mutu pa réfléchir. Mutu azotindo boma baningana. Ce qui est vraiment dans linga batu mwindu. Yo y compris. Est-ce qu'angati no boma bandeko no vraiment de sang-froid? Napesa net exemple. Oye kolinga mobali azui poison apesi yo boma mwasi nanga mama bana nanga. Ponga na bala yo. Est-ce que lobby akosala ngo pepa na yo te? Azui su mwasi mususu atindi ya boma yo. Ndenge mona makambo ezoleka. Oyo bazosalisa yo, me bakosala ngo pe un jour po ezolakisa ke balinga bino te, race wana te. Kolanda te mwambongo bazopesa yo, ozoteka âme na yo na diable. Mwambongo wana te mte obongisa vie na yo, au contraire. Ekoya komemelo malheur. Po ba âme batono bozoboma so ezoganga. Yo oza sûr ke vie no ko marcher kitoko. Eko marcher kitoko te. Makila bato egangaka. Nango ndeko. Kosale biloko wana te. Luka vi na ona simple kandi na pesa bino be exemple awa. Yo mtu na olandi ba video na ngati o découvrir chaîne sika. Parcourir chaîne. Ba video intéressante eza na kati. Neti temo na lubaka oza spécial kasi oyeba te. Ekoko peso idée eloko nyo kosala na vie pour s'en sortir. Na biloko wana nde nzamba chaka loboko. Mena o wana nzambe te mtachi loboko. Diable nde mtachi loboko place wana. Suka na onini. Enfer. Donc nanga na saka mise au point oyo. To partageango
et puis ça sous moi conscience et faire travailler bongo moko na moko toyeba nini tosala na mokili nini tokobuka loyo biso okufi mabe ozosala yebaki un jour obuka soki yo te bana nao soki bana nao te bakoko nao to bandeko nao basi mpe ya mibale nango nasenga biso tosala bolamu na mokili mabe okosala lem soki ozwa yo te ekezwa petite sœur na yo grand frère na yo grande sœur na yo bana na yo bakoko na yo sala bolamu mpo bolamu mpe ezonga na bomoi na yo toleki wana siko tokomi na teme na biso ya lelo oyo olingi basala yo te kosala moninga te video oyo toleka nalobelaki makambo bamama bazolela oyo bazobota te souffrance kofingama kotsolama oyo alandaki te landa video wana ntina suka ndeka na yebisaki bino nga bateme eyelanga à travers banzembo c'est comme si makambo yango ezosinsiste nzembo nini so eyelai nga oyo akafuluma yai oyo atabula ye nzembo wana mpe kaka bamama bazolela mobali kobeta kofinga nzambe bapapa yango napesi yango teme oyo olingi basala yo te kosala moninga te nayebi te bapapa soki tolukaka vraiment nini oza na mama na ndako yo nde mokonzi te papa soki omoni eloko mo mama azosala malamu te oza lokola grand frère na ye oza lokola papa na ye oza lokola noko na ye donc oza nyonso mpo na ye lakisa ye nzela papa soki yo vraiment obalaki mwasi no vraiment olingaki ye to mpo olingaki epe te mpo tomona mpe na bepoka babosi na biso mpe banda obala mwasi sanki alinga ye me banda orespecte mwasi wana mpo baponeli yo ke yo na ye ekomarche nzambe alobaki Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Papa bakoloba o ba mama mikolo surtout basi ya poto bazaka ba impoli. Ouais. Onga mo pe naza mwasi ya poto. Nayebi ki boloba yango mingi. Oui, quelque part beaucoup ça na raison. Mais raison eza 100% te. Parla na nina lobanini. Papa, so nzambe alobaki yo nde oime linga mwasi na yo. Papa, oza vraiment sûr que soki yo vraiment olinga mwasi na yo pe o manifestaka yango même na miso ya bato. Mwasi wana oza soumise te. Oza soumise. Soki bomoni lelo basi bakoma insoumise. Eza po papa ozolakisa bolingo te. Yo elo olakisaki ka ba défaut na ye. Mais soki ozolakisa ba défaut na ye ozodénigrer yo so moni miso ya bato mo eloko mama asala ile mso alambaki biloko mungu ekoki bien te obandi kotyola ye na miso ya bato lemso abanikaki ndako soki mbangu mwako ye mobo asotaki obandi kosambwisa ye so bapaya baye le mosusu nayebi te soki mosala nini mama asalaki mpo biso bamama mpe tozala très fatigué surtout na poto a tosala mama nyonso ka mbangu ozokima kuna bana kuna mosala kuna yoka yo moko nayeba papa bopesa mpe baninga maboko eyeboma nango mutu te babi eloko elingi motema basalisaka so olingi mutu kosalisa dans tous les paramètres échanger nango eloko te faut to évoluer pe na mentalité nanu soki osungi neti mama na mwa okombata ndako échanger ki mobile na yo te ezaka ozolakisa bolingo babi te obandosa yango mpe chaque jour de temps en temps okokosunga na yo elongoli valeur na ki mobile te na mwasi opendaki mobile nanga azolakisa nga bolingo azopesa nga mwa maboko mpo na bamboko tozaka biso moko ndeko te famille te ka yo na mwasi no siko soki osungi ye te nani akosunga ye
soki papa yo mpe oza no kale kota olamba eke mama aza kale te lakisa ye, ça ne coûte rien. Mokosu samedi be dimanche bolobi bon ya kovanda otala ndenge alambaka bon epa kotalaka nde bato batala mpe bavideo na bayoutube yo mpo kolakisa ye azotala azolamba olakisi mama. Me eloko motu ya onga nazo insiste nango eza likambo ya aimer vos femmes. Kolinga mwasi na ofu olakisa ngo mpenza kolinga ye. Me onga na remaka pa bapapa na biso surtout soki amoni bapaya surtout so eza famille na ye na biloko agangelaka yo te akomi kogangela yo nango papa basala abongo sikwana aza mpe mwana bato yao na bi kosala moninga mabe oyo olingi basala yo te mwana ana aza mwana bato soki ozosala bongo si yo mpo oboti bana esi oyebiki mabe oyo tosala ezongelaka biso moko le mosusu ozonyokola ye mwa mwasi wana yo mpe baonyokola mwana mwasi kuna libala mosusu eske yo osepela mpo le mosusu mwana na ozonyokoma na libala ozoluka ndoki na famille aza ete eza yo moko kaka oyo osala mabe mama wana kolela na ye alela nzambe azwi punition wana aketya siko pa mwana no mpo yo mpe oyoka mpasi oyo mwana bato ayoka sikoyo nalobi teke naolobaka mpona bapapa soki mama mpe yo mpe comportement no mpenza eza yango te tika mpo yo mpe soki papa wana azolela mpona yo ekoki kozongela su bana mpe susu na yango biso nyonso tobongisa kaka surtout couple bana baza na kati tosalaka effort ata problème andenge nini tolukaka basolution tolanda mindele te oyo tolingi kaka okabwani mpona mbongo ozwaka mbongo ebele osomba so bilamba osala soki nini mais entre temps éducation ya bana ezobeba mwana nyonso abongi na papa na ye na mama na ye amoin ke nzambe abengisa bango ke moko akufi mama atikali so ndenge nini papa atikali mais oyo ayeke biso mo toforsa tokabola mabala nzambe alobaki na bible bokabwanaka soki mwasi asali ekobo mais soki eza babiloko mosusu ya mike oyo nzambe apermetaki te bokabwana kanga motema boluka solution toza bato bapapa na biso makambo bosalaki soki motu mwasi no na libanda ozosepelisa ye mwasi wana azalaka na esengo me oyo ayo ya ndako oyo mosusu asakrifia makambo ebele na vie na ye mpo azala na yo ye opesaki esengo te ye opesaki ka mafinga opesaki ka indifférence yebisanga mwasi abongo soki aza soumise comment mwasi aza na insécurité émotionnelle aza soumise comment moi aza soumise eza te mpo azoluka na sécurité émotionnelle na ye papa bosécurizaka bamama oyo osala libanda nini ezangaka oposala na moto oyo asakrifia vie na ye oyebiki mama oyo asala bongo asakrifia vie na ye mpo na yo surtout nde bino kofinga biso basi ya poto bato ozalaka bempoli mwasi wana le mosusu asakrifia peut-être nayebi te mosala ye asakrifia famille na ye bobimba ye azanika ye moko koto na poto eza sacrifice andimi aya kovanda na yo bamafinga nyonso asupportaka mpo biso bamama toza na motema monene ata mbala azofinga yo okangika motema olambeli ye obongiseli ye osaleli ye boye oservir ye mpe na butu mazofingo kaka bapapa bozala mpe batuko tozala na mitema bomoto kanisa ata bolamu moko mwasi wana asala mpo ozonga motu fukanisaki mwana bato wana malgré na fingaka ye na tsolaka ye me ye asalaka badevoir na ye nyonso bapapa yango bomona bapapa bakufaka avant bamama batikalaka mpo na nini mpo mama akangaka motema mama asala bacompromis basacrifice eza na bacouple mosusu
papa kutu atelemaka te par exemple omona mama na akangi motema avandika bongo asakrifie vie intime na ye mpo na yo me omona papa bongo ozofinga mpe su mama bongo opesaki mpe eloko te eske oza na motema bo moto te oza ndoki tala niveau ya sacrifice mwa bato asisakrifie osatisfaisaki te na mbeto opesaki mpe mbongo no te bino lokwa mama asala papa asala opesa mama mbongo te mais eza lokuta neti nga vraiment papa na nga azala professeur na université mama na nga infirmière mais papa ndo pesa salaire ne mobimba ya simbi est-ce que ayeba ete mwasi nasalaka ça n'a rien à voir rôle ya mobali vopesa mwasi na mbongo ya gérer siko bino mpo ani bokuma oboya kosala devoir na bino mosaka kofinga mwasi soki mwasi azangisika eloko moke ofingi osilisi loposo mais oyo ayo devoir ya kopesa mwasi ne fiske ata 100 € na 100 $ na par mois osepesa ata mwasi na mama osufra mpe mpo na ndako zwa osomba ata mwelo mo esepelisa bosala yango te ese bokanisi na comportement na nzambe akobetela maboko nzambe akopambola yo agarde yo en vie longtemps bapapa bobanda ozonga bato mpo bino mpe boumela mokili mpo biso mpe toza na esengo te tobandi na yo okatani na nzela otiki nga mona bacharge eza mpe mpasi mpo na biso nyonso ana mpo na nini mpo motu mangongi na bino olobongisaka na mama soki likambo eza yoki eluka libanda kuna eloni ya spécial eza eloko ni eza na nzoto ya mwasi wana ezangi pa mwasi nao elo mote nzoto wana ya mwasi wana libanda kande eza triangle ya mwasi no mpe eza triangle moko te na libanda kuna ya eza rectangle to carré botika onyokola bana bato mpo oyo ozosala mwana moninga keba yo mpe boti bana e ozongela bango kolela ya mwana moninga surtout mama so azolela nzambe ayokaka toujours moto azopesa vie na mokili ifo bolengela ye kutu kakofinga ye kobeta kochola surtout moto so omemaki mwasi na poto olingi okomisa esclave andimaka nyonso ata ya mabe andima atoza na tort andimaka mpo omema ye aloba te mais c'est comme si moto so omemi na poto aza so na droit ya koloba te akomanika bongo sans s'exprimer atozosala mabe andima kaka atolingi oboma ye andima kaka non c'est pas ça papa poto eza fin te mingi mpe lea mosusu baza na ekini kuna ata aza nena ya mingi te mais bazovivre love moko oyo epesaka bato mposa en tout cas naosenga na bino na bacommentaire bokoma papa nini apesaka bato mposa kobala mpo fozala na impact moko ya bien na société to na niveau ya bana na yo to na niveau ya bandeko na yo to bayami na yo ke non soki bamoni couple no ezopesa bango mposa libala combien de papa oyo bazolandanga bapesaka bato mposa ya kobala combien ke moto atali couple no ayoki elenge ya kobala boza combien bopesa baninga gu olia opesa bango degu mpo biloko bozosala surtout soki boza na bana misusu bakoma traumatisé ekomi ye mpo apense libala apense su libala te mpo nga mpe nanyokoma nde mama anga nyokwama non mama nakoma na lemsu pede bana mosusu bakoma pede eza teka mpo na influence ya mabe lemsu eza mpo azobanga abi naninga mwa mobali mpo abeta anga nde banda obeta mama mpo afinga anga nde banda ofinga mama nyonso wana ezopesa exemple mpe na bana oyo tozobota bapapa tozala bamodele ya bien mama mpe so ozala na mwa bilo mwa kosalaka te na miso ya bana surtout me nayebi bamama mingi bazala na sagesse ata papa kofinge na miso ya bato ata kochola ye afandaka nye le mosu ya omanifeste impolitesse nde yango bolobaka entre les 4 murs nakosi so nakosi bokoma na commentaire mpo nga mo mpe naza mama nayebi impolitesse wana obofinga ya biso basi ya poto tosala yango na miso ya bato te tosala yango na coulisse en tout cas pour la plupart nayebi ke oyo basala yango mpe na miso ya bato bazali me baya mingi te mwasi aza réfléchi impolitesse ne asala yango na coulisse mpa na miso ya bato
Mais bino ba papa oya bino ba reproche na miso batu kaka. Ata na miso ba paya ozo reproche muninga. Na miso ba leki no ozo kangele busu bandenge nini. Est-ce ba leki no na ba respecter moi sino comment? So ça na reproche zela tant vous en coulisses. Pourquoi vous la muninga en public boy? Mais on est à popé ça va tenir sur occasion va finga. So le problème est ça papa. So bien anda peut-être terrain examiné. Moi na lem so oyo ke ça mabe to bozana mutumo bovanda na ya oyo ke ça mabe. Inviter maman dans un café. Ou bien à hôtel mo bofandi tranquille. Bo sololi, bo bongisi. Surtout so bana bazana kati. Tout le kaka moya ko bongisa. Pour l'encadrement ya bana. Mbongo ekabula bisote ba papa. Nzamba tindaka onde ozo aswe ya mwasi. Ata tozana poto, continue ka ozo so ba papa boni mwasi aza soumise. Laki se bolingo. Pesa ka pe mbongo ata ya sala pesa ka pe. So zo pesa mo quelque chose, eza ko zo kange munoko. On est astuce na pesa pino So ko lingi vraiment mwasi no aza soumise. Ata sala ata ya zo salaire ko leka yo. Sala ka effort na ata 100 € na yo $100 na yo par mois. Pesa kai. Eko kange munoko eko kanga impolitesse no boloba kana. Po libanda boza capable osala mo. Na muto oyevi ni dada ni dev. Muto asala ta sacrifice mo te na vie na epo na yo. Muto ke lelo so obeli okomi par exemple ko sala ba nini na ona bilamba akoya ko simba ote. Pourquoi pas osala na muto akoza reconnaissant un jour asunga yo. Pour bobandi ni musika. Omoni papa place liwana bino yaka noki. Kolela ya basi wana. Donc na ba énergie na nga mikolo nazoka basi bazolela mingi ba papa bocha na se. Bocha na se ba papa. Oh, na ebite. Na moni sujet to ke na ngomulai. Ba papa bocha na se. Nazoinga na sa ba video ya milai mingi te pona permettre muto aza na Congo pe aza na mega muke alanda pe. Bocha na se ba papa. Libanda eloko mwa spécial kuneza nango te. Toza na biso ndenge moko. Na ete so bolandi ba video na sala liboso po na eba chaîne to lobela bolingo na binu. Likambo ezanga biso ezande connexion. Zalande connecté physiquement et spirituellement. So za connecté physiquement et spirituellement na mutu. Wana bezo to ke libanda to lukanini. Nyonso ezano wana. Boye bandeka ko bongisa po bisika to mibale bakutani boza bizali ndenge mote bozi pe éducation mote eza mwa koko se goza wana mais faut bongisa kaka boluka terrain d'entente surtout soki bana bazana kati ponde tozawa mkoto okufa nzamba kotunaka biso bana na pesa kayo osalaka na bango nini po ba papa mso mono kenda na yo ozana mwasi mususu bana notika bango bazo souffrir, bazo éducation malungate, maman komanika ba stress, moi éduquer bana bien zate, pour yo kenda na o. Yango ba papa beaucoup fanuki. Ngata zo bisa no vérité. Bonzambe kolela basi ayoka amu makasi. So yi maman na zolela. Abandi ko pesa nzambe ba détail ki papa kanisa. Ngana yaka nazalaka boye. Tala nyonso na sala. Po ba mama to sala ka na surtout na poto ata bofinga biso basi apoto bwelokuta basi apoto to amakasi koleka basi nyonso mokili na kende kayu kanga na lamba kakanga na pesa suna butu kanga na kipe bana sukanga moni za facile na nzoto kama moko za facile te so ba pesi o papa batache wana o sala ba pesi ta journée mon kaka sala batache o mama salaka soyi bomoni tina zokosa meka na ozo batache à maman une seule journée ou pesanga raison que non c'est pas facile
namoni oyo na ochango numéro 1 mpo awa naza na mosala pose nange esili natiki nanu awa me na ocontinue me na ndambo napesi en tout cas boyoka quand même boyoka s'il vous plaît botya na se bapapa tobongisa kaka tobongisa tolanda mindele te tobongisa tovanda mboka na biso kimia mboka na biso eza mboka elengi so tobongisi kaka bacomportement tovivre kitoko na mboka na biso wana biso toza koto toaposa tozonga me tobongisa na mboka tobongisa mpe bizaleli na yango nasuki na wana pose nange esili so nazwi pose mosusu na ocontinue. En tout cas merci na bato nyonso bakopartage topartageaka kobomba te baconseil ya bien boye mpo na yo kaka tolingi biso nyonso na mboka na biso tobongisa bizaleli mpo tokóma na mboka ya sika mentalité ya sika partage bwaka na Viber bwaka na WhatsApp bwaka na Messenger bwaka na TikTok Facebook tokutani basima